Na yebi mboka na biso. Yebi malaki mboka na biso. To mesala ka ko film. To banyango banda donc ba vela biso ba kibonge, ba mayanga, ba kakoko ba kitum to finga kaka. Donc on eza lolenga mboka na biso finga. Tout le voyage commence par un pas. Ah notre voyage est bien. La vie est super belle, ça bien. Voilà, mon mboka bonjour. Bonjour. Nous avons Sengo fort na elembo ya mboka na mapeka. C'est le zolo bakelele za ya koyinda. Lelo ne makambo. Ta, nous avons ça, tout ça la té parce que tu gagnes à Guinée. Mais il fallait toyande na objectif penza ya ko gagner. Vous voyez, l'objectif penza ya ko gagner complètement. Puis que tu gagnes à Kaé, tu compter sur ba victoire ya passé dé. Mais tout côté sur victoire, il y a présent pour lui. Ça va, bon ayo, na journal le lobo ça la peu près combien de bio boko tia? Le lot tout ça 3 mais on va battre peu encore. Ba battre moko. Si mama loba na ngai c'est 3 ans Léopard. Léo. RDC, ça c'est mon pays. Au Mali, autant la match à Barcelone, Real de Madrid. Nous allons monter ma loco là-haut, nous allons pour la Mboka. Ça c'est ma patrie. Léopard. Ça va, merci mon Mboka. Merci Léopard. Ma chérie Mbote. Mbote papa. Nous avons un drapeau dans ma peka boezani. Alors qu'on s'est fait ma casse. Donc RDC a gagné ma casse papa. On est fait ma casse. Boko gagné combien? Pour la main, on gagne 5-0. 5-0, mais comment peut pas m'y baller? Tiens, bon, c'est l'autre de Gabiso. Ça va, merci mon Mboka. Merci papa, c'est fini. Bonjour mon Mboka. Est-ce que vous me présentez le bossa balandina yo? Papa Claude Masusango na Mafisango. Par rapport à match à l'élo. Au monde on est nini et puis Léopard a gagné tout a gagné. Match à l'élo victoire za biso. Victoire eza Léopard. Et là on est là que victoire eza Léopard. Et là vous allez s'engager Nathalie par rapport à l'équipe na biso. Banda compétition bandi. Ndenge tozobeta bale na biso. Namoni ke oui, toi na victoire. Na yebi mboka na biso. Yebi malaki mboka na biso. To mesala ka ko film. To banyango banda, donc ba vela biso ba kibonge, ba mayanga, ba kakoko ba kitum to finga kaka. Donc on eza lolenga mboka na biso finga. Mais le to finga ba moto pona mi bale ko kota. Lelo 2-0. Lelo 2-0. Bande ko nanga. Oyo bazana libanda ya mboka na biso. Bana mboka c'est ça. Vous avez toujours na confiance ya ba joueur na biso ba Léopard. Donc ba kei pour l'honneur na biso ya mboka na biso. Ya ba biso ba vrai patriote, ça c'est au moni. Elembo ezali toujours. C'est ça. Nous sommes de vrais patriotes. Donc Léopard lelo pena ko beta, to ni ata pena Guinée lelo. Ça va pas. À nous la victoire. 2-0. 2-0. Vive Fati Béton. Merci. Merci mon Mboka. Merci. Merci Aya. Papa, groupe Oyo, eza ya biso. Tosala bambule ebele, tozwa coupe te, Oyo coupe eza ya biso. Tokobeta lisusu makambo ya bapenalty te, tozokanye kasi terrain. Tobetaki 3 matchs, tokendeki na
penalty tokendaki na banini mpe o match oyo ezobanda oyo à partir ya lelo quart de finale tokanye deuxième finale tozokanye ka sur terrain après toke finale coupe oyo tozoya nango eza ya biso po lokumu ya mokonzi na biso ya mboka Faci Beton tozomona bato ebele na kati ya avenue osepela lelo tokolala te lelo tokolala te remercier le président de la République. Au monde de Fouta qui est pas maté, de Fouta qui est avec force, qui est l'équipe nationale. Azamwana, le président de la République, Faci Beton, Otie Motema, l'équipe est née Keboé, et Siri Dozikou, entraîneur, tout le voyage commence par un pas. Ah, notre voyage est bien. La vie est super bien. Biso la 1974 tozala raté. Maman na biso na beta biso lisolo. Biso pe tozo dans masolo to betela bana na biso na boyete. Comment le final oza biso? Et le voilà Faci Beton toujours tozali. Tozali toujours à 3-1. Donc on va maman. Ah bakoti. Maman na biso na beta biso lisolo biso pe tozo dans masolo to betela bana na biso na boyete maman le final oza biso et le voilà Faci Beton toujours tozali toujours à 3